Merci, Nakumba Tatamon appelle mon centre. Leki. Naina répondre yo, ndenge ba répondre ba bébé spirituel. Parce que lelo bokomi motono s'appelle ici caméra a komi côté ya. Ba ponaka de moté na mbula nini. Ozana formation nini, ozana maîtrise nini. Osala déjà dit. Papa Mbote Munzila, je peux comprendre avec côté na ba paroisse ayebana ki déjà moté. Yo bana côté ya wapi. Ba émission nyonso bobana ko sala au départ to bana ko sepela nango. Mais tant que bokomi ko bunga fu bazong sabino. Papa Mbote Munzila asala ka makambo ebele o ya kitoko o biso tant mususu bango basaba mikolo tozo ko apprendre makaboto yebite. Mais tant komi ko tout en kamba non, to sepela na été. Parce que azo protéger lingomba na été. Balenda pareil, balenda za ba émission na yé, mais voir même ma émission mususu comme bimisa ba bêtise. Alors ça tozo ko encourager à kokende bongo. Là maintenant a changé. Azongi, aza susu nenga bana okende la te. Et yo pe pareil. Na ba vidéo na yo bato basotu na yo position les akandeni. Parce que ozana position te. Tote yana, oteyaka déjà wapi. Moi je m'appelle pas Papa Bakongo, je m'appelle Papa Batumakio. Ozana Brazzaville. Kene na chorale de dirigeant Luka Papa Jean Bassadissa. Lobana oyebi papa oyo. Awayebi sa yo. Biso na ba papa registre oyazaki représentant la Pointe Noire. To sala ba émission oh ba Pointe Noire bazo benga Pointe Noire mobimba boya koloba ke Simon Kimbangu kianga ni molimo centre akba koyebisa biso to sala ba émission na radio téléphone ouvert ba to bazo poser ba question direct et to défendre papa Simon na ordre ya papa Simon Kimbangu kianga. Je pense que ça na niveau on a té formation nous en ango oyo yo za nango na lingomba formation à part ki mondimi na yo ozi formation nazolo bela ki niveau intellectuel na yo te mais formation na lingomba na évangélisation oza na maîtrise ya nini bolo ba po ba yo kabino bolo ba ngana zalaki na mboka wana na Pointe Noire et puis na zalaki nommé catéchiste responsable na paroisse mère ya Mawata tuna ba yebisa yo na comédie to sala ka ba blague to finga na ba blague comédien nyonso moto no salaka humour ezalaka ngapi ba finga nga e na supporta ngo po eza ba blague ya humour ba ofinga mutu yo mutu munene yo bo c'est des blagues donc cela veut dire ozangi likamba koloba ba musicien mokili baza binemi na biso te faire école azali ba membre na biso ba famille na biso ba waze ko baza ba famille na biso na lingaka waze kwa alobaka makambo o nga nazozwa mayele Kofi ayena nkamba alobi nazande ko na bino parce que c'est notre frère. Biso to bina kate to kendaka ba concerté. Oyoki tina kobina ajo nanu na bina te na yoka musique ya mokilité. Mais elobite ke loka baza ba mission mokili photo yina bango baza binemi mais na nkamba ba ya kosaka ni. Pourquoi ba kota na nkamba bazo songa loba? Nzambe azali pona biso nyonso. Ko limiter tata Simon Kimbangu te kaza nzambe na yo to yanga aza nzambe ya batu nyonso. Papa ayambaka mutu nyonso. Papa Simon Kimbangu kianga ne ayambaka mutu nyonso. Biso na bango toza ba frère. Basa bandeko na biso mais ye musala na nga musala na mais na ba polémique ya mukili to sala keza ba blague mutu mususu azo gagner moi lipa na ye na sima wana zama kama mukili mais tangu na lingila no bela lingomba na kotia sérieux parce que ça c'est l'église wana blague te ba comédie et ye bango soko yebite mutu azolo bana yo azana ba formation oyo yo zana ngote na lingomba soko moni na zolo bela makambo ya lingomba cela veut dire na tie sérieux pour na yebi na zolo ba mais na ba blague wana na yebi makambo na zo sala. Zoa Bible, parce que Bino Bolobara Bilobela, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20, Oyo Paul a lobby. Avec le GIF, j'ai été comme GIF, afin de gagner le GIF. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Bataille à la église, évangélisation, basala ngoli banda. Paul a lobby, on a moni batumo, basala bango, basumu, qui n'a koti kati na bango. Pona kwa kote ya bango pona kwa gagner bango malrenga na za mutu ya mibeko mais na koti na bato baza na se ya mibeko oyebi ba comme évangélisation yo za former une évangélisation lelo nga na kota kati ya bandeko na nga mususu baza ba kimbaki c'était mais oyebi boni ba sollicitaranga oyebi boni ona sola ba ona pesa ba conseil na zo résoudre ba problème belé ba yebi ke papa wana ya kimbangiste ndeko faut za na ba maîtrise kolobaka ngulu tetala coiffure na yo yango papa zo senga na bana mibali na lingomba ngana za pona finga binoti na za ennemi ya mututé mais
ba émission na bino bozo sala ba tout temps bazo tala ba contenu na bino bazo mona boza na position te nga na tala ka yo na moni ke ba émission na mususu za na nzela te et c'est ngelo tala nengo zo tambo si la émission na yo omoni tant ba to sala makama malamu to ko se soutenir les loups ne se mangent pas entre eux mais yo benga hypocrite nga pe na za lute nga na za agneau nga na za lute verbe on a pas nanga ko simba te. Parce que nga na sala jamais makamankamba na lobela nkamba mabe to na critiquer boy non biso to zela katoyo ka papa lobi nini et nous sommes pas là pour critiquer ba makamuna biso ya lingomba na misu ya batonyonso omoni mais bino boza na maîtrise te bo moni likambo bolobi bato 26 que ça soit Kuvubaka Zomak bato wana ba lobela 26 ba leki bino na maîtrise oyoki bango ata bamoni mabe kote na bango balobaka te baza mayele baprotegeaka na bango boyebi te ke toza na guerre oyo eza ke makambo mosusu ezalaka sensible makambo mosusu bokoki koloba te mais bino bozali na bino na maîtrise te parce que boza na formation moko te yango moli ozosalaka baémission toteya na me ozoyeba te makambo mosusu ozoloba bato bazosepela te mpo yo bazoyeba position na yo te na ka 26 oyebi makambo wana eleka tomona ba papa na biso oyo bosusu bakanga bango ana ba makambo ba bêtise omona bango basali lango ba émission basala ba émission boyebi makambo ba bêtise nyonso ba papa na bango basalaka balobaka ngo te ça veut dire bango basala mayele bayebi ke quelque soit mabe na bango balobango na kati na bango mais bino bozolaba ke boza côté na biso mais ba mission na bino eza malamu te ndeko ngana zaka mieux placé pour na barando mieux placé. Donc, au sali émission na moni na zongi silo, sali na ko répondre yo. Depuis na komi na agenda na kota concerté, oya mukili. Na ziebi ba musique o mona déjà na zana mboka o même ba ninga na ngako bazaba no kimbangise. Ba yebi ke nga na kota concerté. Na sala na nga masumu mais musique ya mukili na fanda boye na kene jamais de la vie. Omoni na yebi lingomba ata on lobela ka lingomba na lobaka la lingomba na mayele oyo na zana ngo na koli nango pe oyo na ye koli. Donc, botika kosakanela nde lingomba. Moni, parce que beaucoup bino so batei pona ba conflit auto zana ngo comme le bino comme ba profit d'intérêt pour ba landa bino ba mission na bino tote yana ngande ko na bino chocolat de kimbangi. Voilà. Yo mo maloba no zo la sakepe oza terre à terre. So olingi ote ya bande ko no lingomba zo makambo papa zolo bato lendi sanaka. Papa lobi boy bande ko bomoni ndengini. Il y a des jeunes au bazana na TikTok. Bazo sala ba émission mosusu olandi bango sali ba contenu moni ke ba jeune kutu baza bana mikeke yo me bazana mayele ya kososola lingomba ke oyo salaka omoni ngana banga garando te parce que koloba eza musala na nga na yebi koloba na yebi si ok tant to salaka ba blague ya ba comédie wana eza ba blague ba nga ba finga nga pe na ko finga bango ya ba blague mutasana kanda muninga zati ba musicien on a yo moni ya mukili baza ba frère na biso Kofi aina nkamba ana zande ko na bino azande ko na biso Kofi aloba na banzembo na ye mokolo mosusu lala okanisa soki motema no bako sokolango na maya nkamba oyebi valeur likambo wana na miso tata nzambe c'est l'évangélisation yo kansika biso ne totera comme papa Simon Kimbangu frère Gola asali banzembo na ye atangi papa Simon Kimbangu c'est lui qui n'est pas contre nous et pour nous baza bande ko na biso mais tozandi na ba limite o ezake par exemple na kende concert na kende kobina non mais makambo to ko collaborer na musiniza normal papa qui solokele azalaki membre d'honneur ya équipe ya football et ezali o babengi bilima et ce problème te pourquoi bolinga ko sangisa makambo papa Armand azamona papa diangenda o ba musicien bonia mokila yamba na ndako na ye ayamba bango po babina eza musique basala na bango na cadre ya musala zana ba argument solide na mona pe woye na bible boye côté ya papa Simon Kimbangu alobi bosala ba développement oyo ko kolisa ko dima bato et no boye kana makambo bino bozo zela ka moindre likam bozwi position na bino za ndengini ezali kamba pesa position omoni donc yebaka ngo soko yebinga te ba formation oyo ngana zala ngo ba maîtrise oyo ngana zala ngo na zolo bilo ma classe te ya lingomba oyo ngana si na sali ndeko ozana na niveau wana te. Donc, si tu as un lingomba, il faut changer le contenu. Là, qui sa position. Un point entre. Il y a un problème.
mais nayebi soki il faut bopesa sa vraie position na bino oyoki donc nga aza mutu te na ya pona luka ba ranking na mutu non j'ai pas